Bon début de semaine, Ndeko Balandi Mbanso, il y a émission Kindoki politique partout dans le monde, na Kinshasa, na RDC Mbappé, wapi bozwami na mikili ya bapa ya mbote na binope, boyebo la mon édition mosusu ya émission Kindoki politique otozai na esenga ko présenter les bino mokolo elelo lundi 16 août 2021, tozo na ville province ya Kinshasa, wapi tozo émettre pour na ko présenter les bino Kindoki politique alelo, wapi sika tu analyse ka ba fait politique to yembela kabino batu ya ndenge na ndenge na zakanga monte na plateau na zaka toujours accompagné pour na kopesa ba explication na mituna na bino pe ko yanola nini ezo salema vraiment récemment to yamba ki batu bele kololoba makambo ezo salema na ngambu ya fonction publique ya mboka na biso ba grève de part et d'autre batu bazotelema baza mal payé mbongo ya caisse ya fonction publique apparemment mbutu za ki pe kuna na kati kasi lelo yo to yambeli bino muto akokopesa biso ba réponse parce que batu basala ki ba analyse bayike pe basusu bapesi ba analyse na bango lolenge fo ezala mais lelo to yambeli bino muto akokopesa biso ba réponse claire qu'est-ce qui se passe na fonction publique toza bongo na président intersyndical national administration publique Yambo Kanabiso, président Fidel Kiyangi, ou azali bongo président ya INAP na mokuse na elongo torosola mwa mina o etali bongo mode de gestion de travail kuna na fonction publique parce que à chaque fois bat ba okene ba grève à chaque fois moi mbutu eza mwa mingi kuna mais ba question na bino kozwa biano lelo et ceux qui osape na question na yo tika toujours na ba émission na numéro ezali écrit na ba écran na yo to ko répondre yo mikolo ezali koya alors mwana mboka Fidel Kiyangi mbote na yo mbote ndeko journaliste boni santé santé za malamu boni administration publique ya mboka na biso oyo zo représenter administration publique ya mboka na biso madame merci d'abord na intérêt pour porter sur ngai pona ya ko pesa bino situation réelle ya administration publique congolaise. Administration publique ya mboka RDC eza maladie. Izotambola malamu te. Désordre ezali. Makambo ezali ndenge na ndenge. Alors izosenga une détermination, volonté politique ezala pour nato mettre fin na désordre na oyo nyoso eza na kati ya administration publique mais na lelo boye na administration publique désordre ezali mobulu ezali na ndenge ya kokamba manango na ndenge ya makambo ebele surtout o etali bolamu ya fonctionnaire conditions ya vie conditions ya travail en tout cas beaucoup de choses à dire. Ce qu'il faut la maladie on peut na mozindo pour ato sa diagnostic hein faut que le penza mozindo ni vraiment zo simba te ndengo zo lo bela. L'administration publique makambo ezali ebele o ezo simba nanu te. OK. De 1. L'administration publique congolaise tozali ezali régie par statut de ordonnance autobengi statut des agents de carrière des services publics. Statut wana eza kotosama te mutu na mutu aza kosala oyo ye akanisi oyo amoni eza malamu mais esengeli ezala bongo te esengeli toyeba mobeko elobi nini tokosala nini et comment nous devons le faire soki tokomi na niveau wana te eloko moko malamu kosalama te na en réalité d'où vient le problème et comme le problème ezali volonté politique. OK. Ça veut dire batu oyo baza ko gouverner mboka batu oyo baza ko kamba administration publique bazali na volonté wana te ya ko sala ke administration publique na biso ekende liboso volonté wana ezali te bolobaki mingi bo senga ki il y a beaucoup de temps passé beaucoup de temps président de la République assez récemment chef ya gouvernement congolais Ndayamba Kibino bozala ki accompagné na ministre o azotala makambo ya fonction publique vice ministre en charge vice premier ministre en charge ya fonction publique bozala ki na elongo bayamba Kibino est-ce que bozwa ki satisfaction na ba désirata onyo so bamela ki premier ministre ce qui te lobi que tozwa ki satisfaction na kokosa satisfaction ezali ba tozwa biyano na ba problème oyo topozaki tant que tozina no ba biyano na ba problème wana te
Donc satisfaction est en c'est vrai. D'abord esengela kite biso to senga na premier ministre ayamba biso. Étant donné que l'administration publique est allée colonne vertébrale, il y a gouvernement. Et sengela ki awa gouvernement si kezwa ki place babenga biso to vanda to yeba qu'est-ce que to kosala nini makambo nini ezali to ndenge nini to résoudre ngo. Mais talaka kaka to sala ki 100 jours 3 mois après to kipe bino to komi mikanda réponse mon côté to sengi réponse te alors parce que awa tango to yeko menacer bo menacer ko na grève ki bo yamba premier ministre ko yamba bisote to ko convoquer assemblée générale ya ba janyo so pona ba yebisa biso to sala nini parce que biso to zali batindami ndenge nazoloba awa nazoloba na kombo ya ba fonctionnaire nyonso ya Congo démocratique nazali motindami nazanga moko to zali 60 to zali batindami donc to salaka o ba fonctionnaire bazo senga mais après menace wana ya grève ya assemblée parce que to menace ki te que to kokende na grève to lobaki que soga yambi biso te to ko benga ba fonctionnaire nyonso o baza na ville ya Kinshasa ba yebisa biso to sala nini. OK Na menace wana nde tata premier ministre ayaki ko yamba biso elongo na vice premier ministre ministre ya fonction publique nde to zalaki na masolo na bango to yebisaki bango lolenge na biso ya komona to senga kinini to vanda to solola makambo nini esengela esalema na fonction na administration publique makambo nini esalema kite pona nini esalema kite esengeli to sala nini pona siko administration publique ezwa nzela ya busolo lokola mokonza mboka alobi que c'est le peuple d'abord. OK Na biso to lobi les fonctionnaires d'abord. Alors to vanda to solola to tala makambo nini etambola ki malamu te o etambola ki malamu to ndimi o etambola ki malamu te to vandi to lobi bosiko to kosala nini eloko to senga no eloko so fo lo ba clair penza na ba imboko bazolanda pe ba kondi mosusu bazolanda biso ngambu ya ba fonctionnaire à l'état ya mboka na biso baza na posa ya nini fonctionnaire a besoin ya condition ya vie na ye es bonga ça veut dire quoi salaire na ye ezala salaire eza ko permettre ye à vivre pendant 1 mois à nouer les deux bouts du mois. OK wana epesi na fonction publique salaire ezalaka te même oyo babengaka salaire eza salaire te bo baba tunokino na banque ezani te bango gouvernement abengaka yango salaire mais ezalaka salaire te ezani parce que okoki kofuta mutu te $95 parce que huissier mutu asuka na fonction na administration publique lelo aza na $95 $95 opesi ye pona futa ndaku pona futa transport ayaka musala ezali indemnité ya oto bengaka allocation familiale ezali prime to ezali salaire nyonso kana katwa nyonso eza na kati wana bazwi $95 bapesi ye po asala nango nini bosiko to benga ngo nini transport logement allocation familiale salaire to prime. Des questions puisque tu as un gouvernement. Pendant ce temps, bah transport à chaque jour pèse à la raté. Et ça la carte. Transport à chaque jour au Kozawa. Bah si on a $5 na yo auto budgétaire, ce qui est ali 180 000, ce qui est ali 200 000, il y a yo yangoana. Ti suka sanza. Bon maintenant yo zali journaliste. To benga ngoni mbongo wana. Yemoko gouvernement ayebisa biso nanu te mbongo wana est-ce que ezali salaire est-ce que ezali transport est-ce que ezali logement to ezali allocation familiale impossible. Voilà bitumba na biso voilà bosenga ya ba fonctionnaire to vanda na gouvernement na mesa to loba salaire ya fonctionnaire sengili za la combien prime ezali sengeli za la combien logement combien transport combien allocation familiale combien nde yango to bengi
politique salariale. To vanda na mesa na oto benga la commission paritaire gouvernement na ngambu bisope na ngambu to sololi to yokani to tiende rémunération ya fonctionnaire na mesa po eza bien koloba non fonctionnaire afuta maka non mbongo et comment chaque mois 430 milliards bon ba ekenda kana rémunération ya nani chaque mois pesa régulier chaque mois mutunyo chaque mois bazo futa mbongo wana mais mbongo nini. OK. Problème ezali yango wana ko futa chaque mois ezali likambo te mais mbongo bozo futa ezali nini. Est-ce que ça salaire insignifiant? Non, insignifiant nanu te. Bon nanu d'abord ko déterminer ko yebisa fonctionnaire que mbongo to pesio ezali po ya ka musala. Po madame nakanti ke ezali secret na mboka na biso na Kinshasa ndako prix ya ndako ya C ezali 150 ou bien $100. Bon yo pesiye $95. Po afuta ndako afuta transport ayaka musala, allocation familiale, salaire, to prime. Il faut gouvernement ayebisa biso. Bana pe classe. Te kuna na kotite madame. Pour ceux qui te koti kuna opesa ka mobulu. Na lobika et ça c'est de 1, de 2. Mobeko o eza ko kamba biso ba fonctionnaire lobi boy. Ceux qui na beli maladie, soins médicaux à charge du gouvernement. Bino pe botuna ka gouvernement. Hôpital nini oyo bapona pona fonctionner la kendo consommation exact exact ce qui fonctionner la belle famille na ende et 500 bongo pona ba mima ina hôpital et bo so akufi ce qui akufi bakunda ka répéter et là oh ba to sala bantisani ba famille na ye ba koma ko telengana ba yebe ko ba ko sala te pendant qu'il travaille à quelque part. Il y a ça quelque part azali mosali ya l'état congolais. OK. Oyaza kolobake le peuple d'abord. Mutu wana soka beli ayebi epa okende kozwa soin te. Wana soka kufi ayebi epa mutu okunda ye ayeba ni nante. Yezala ye mwana na ye mwasi na ye ou bien nani babeli. Il faut telengana. Voilà là où baza kolobake toza ko appliquer politique, il y a le peuple d'abord. Ce n'est pas normal madame. Na kati ya administration publique baza koloba rajeunissement mais nous avons plus ou moins 400 000 bato yo basaleli gouvernement congolais balembi ba mususu bakoki 70 ans 80 ans mais totia bango na retraite non mbongo akufuta bango ezate bon maintenant to sala ni mais besoin de rajeunissement. Oui, besoin de recruter des jeunes. Mais besoin de remplacer les jeunes. Parce que les bazali bibonga bazali kaka keite. Tala makambu mama, c'est que problème ezali makasi na fonction publique. Batu o bomona ka fonctionnaire. Les autres ko compter o ba bengami fonctionnaire ya régime général. Ba koki ko tangisa mana na kanisi ko landisa 1 500 000. Maintenant, 1 500 000 wana, madame, 175 000 seulement au bazouaka. Mbongo wana na zolo ba ya $95 wana. Ba wana mususu, bazane le côté. Mais ba benga mi fonctionnaire. Bazali na ba numéro matricule. Comment ça? Comment la banque est cotatée? Comment la banque est cotatée? Zana numéro matricule, zana arrêté. Ba pesier numéro matricule régulièrement. Mais il y a fouta marate. Mais il y a comme ça là. Ba oyo bazana libako ya ba prime parce que toza ko compter le lot na mboko na biso 60 administrations. Oyo bobenga ka secrétariat général, secrétariat yango to benga ka administration. Ko landisa mabako tanga 60. Mais na 60 wana, il n'y a que 17 à peine oyo bazana prime. Prime yango ba mususu bazwaka prime oyo ka 500 000. Mais talaka kanda ya gouvernement. Kozanga bomutu. Kozanga mawa ya population. Muto boza ko pesa ye $95. Ayebite ezali salaire, ezali transport, ezali logement, ezali indemnité ya nani allocation familiale ayebite mais bozo kata ye mpako.
bozo kata mpako na mbongo ni Tant na mbongo Banque mondiale na FMI nde ba yebisi gouvernement faut bo kata mpako. Combien de pourcents? Est-ce que vous vous imaginez ça, madame? Beaucoup qui comprendre yango. Mais tu noté ba irrégularité bel nangambo ya ba fonctionnaire ya l'état ngo tikotangela biso ya kasi tango ozo solo la na premier ministre o ayamba kibino boss parce que to senga ki na yeke na ngonga oyo apesa ki biso na mwa tango apesa ki biso poto solo la na ye tokokoka koloba nyonso te. OK. To senga ki na ye convocation ya commission paritaire pour la to sala même 10 jours ou 20 jours, gouvernement nangambu biso nangambu. To solo to te makambu nyonso na mesa. To solo li to yokani to kosala nini devant pareil problème. Ozo bonga ma déjà nangambu wana bang ye premier ministre na vice premier ministre balobaki na biso commission paritaire wana ekosalema na sanza ya septembre. OK. Biso tozo bongisa ya biso makambo toza nango ete yebani déjà bango nde bato bakozala na ba réponse ya kopesa biso po biso pour pas ya fonctionnaire nyonso yebani eza leloko kobomba te toza lisusu ata olamusinga na minuit naza na pongi otuninga makambo fonctionnaire na koyebisa nyonso na mutu naza nango na mutu. Ça veut dire que nous avons besoin de sous-textes que nous revendons, nous avons réfléchir, makambo nyonso ezali na. Mais makambo nyonso to lobe bandi pe le lote. Et bandi le lote, mais est-ce que tu penses que bandi le lote il faut continuer? Non. Les alliés pour makambo bandi le lote, ce qui ngai le na sengi kana comme président de la République. Par exemple, tant ma pona migoya, na décidé que ngai na nina comme président de la République. Les alliés pour na bongisa. Et c'est-à-dire que na monike ezana makambu ya zo salema te o esengeli salema et tant ngai population apesi ngai pouvoir andimi ke ngana comme président de la République ezali pona bongisa o ezaki ko salema malamu te. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Ezate que po makambu banda kala ale siko il faut ezala ka bongo te. Émission la mission na lingala ezala vérité nengo mona ni makambu volonté ezali ya aider ba fonctionnaire à l'état volonté ekoki kozala na lobite ke ezali ponga na zana makanisi politicien entre makambu aza koloba na oyo azokanisa ezali différent. Dans le gouvernement union sacrée gouvernement bawario c'est comme politicien politicien entre ce qu'il vous dit et ce qu'il pense libulo ezamulai oyo mso akoloba pona a satisfaire bino kaka boloki ka après balobi même na kosali makambo ekosalema bokesene kozala makasi na oyo balobaki. C'est comme ça que na lobi que na koki kondima ke volonté ezali na kolanda ba discours botie pe elikia mais biso toza na besoin ya discours lisusu. OK. Fonctionnaire aza na besoin ya discours te. Fonctionnaire aza na besoin au lobby au sali ye amoni yo sali nde yango toza nango besoin tolingi tomona ba oyo basi bakokisi 65 ans ba oyo bakosi basali pendant 35 ans na gouverneur na administration bakende retraite tolingi tomona fonctionnaire abeli akei na l'hôpital akei kozwa soin ye na mwana na ye na mwasi na ye bakei kozwa soins médicaux. Tolingi tomona fonctionnaire oya kokisi 65 ans ba futi indemnité de sortie na ye nde ake kopema. Tolingi tomona que le lobby fonctionnaire aye na musala alati cravate akoti na bisi bazoko respecter ye kombo ya fonctionnaire ezala lisusu injure mingi na cité olungwa kuna fonctionnaire moko boy donc vous la fonctionnaire et comment neti ko fingisama c'est pas normal. Tolingi to mona fonctionnaire akoti pe na supermarché asombi aye biloko asombeli pe mwana na ye confiture asombeli bango miliki abimi pe akena ndaku azali ta papa bazo respecter. Tolingi to mona bana ya ba fonctionnaire batanga na bekte le moko na bana ya ba ministre mama esala kapasi ngana lobaka ngo mingi tango toza ba politicien ozana mwana na yo ya 15 ans na pesa ka exemple wana obe ya 10 ans na tongo otie na mutuka na yo
ozali na climatiseur na kati ya mutuka mwana moko lisusu ya 10 ans azana kitunga ya manga ou bien azali koteka ndunda ou bien mikate mwana na yo ya 10 ans oyo aza na kati ya mutuka climatisé ayebisi yo papa je veux manger la mangue yo politicien congolais obengi mwana ya 10 ans mbula eza kobeta ya yo mwana ya 10 ans na kati ya mutuka na climatisé obengi oyo wana yaka na ningi na somba manga okitisi ba vitre mutuka na yo osombi pe manga ozali tranquille passe na motema wa calme pona yo mwana na yo aza différent na wana pasi ya mwana wana ezani asalaki nini ya mabe abotami lokola mwana no abotamaki interpellation nini tozalaka nango. Heureusement que gratuité dans l'enseignement payé le lot. Gratuité c'est pas un problème, c'est prévu dans la constitution. Président de la République azana torté ya ko décider gratuité. Tozanga kama boko pona ko applaudir ye. Gratuité c'est ngela ki ya depuis kala. Bala ba fonctionnaire. Awa mokonza mboka a déclaré gratuité. Biso to betela ki maboko. Tozo continuer ko soutenir yango. Mais à une seule condition. À une seule condition. Frais de fonctionnement na bekole pesama. Ba enseignant bango nyos ba futama lolenge moko. Tozalaka d'accord te. Parce que yo zali enseignant na ville à Kinshasa, ba futi yo 400 000. Oyo mususu azala enseignant na Malemba Nkulu, ba pesi 70 000. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous poussez les Congolais, les Bamboka, les na Kinshasa, et les na le pote exode rural. Parce qu'aucun enseignant, oya solo, a tangi classe, a rolinga tangi sanamboka. Parce que l'amboka va payer 70 000. Mais oya zana Kinshasa va payer 400 000. Boye n'amboka au Kesalani. Problème. Il faut résoudre le problème. Ce qui est le problème est résolu. Parce que au fouti, enseignant azana kenge. Au PCA, c'est que nous appelle salaire. Au PCA, logement. Au PCA, transport. Parce que kenge zali chef lié, il y a province. Mais moutou azana qui quitte. A foutaka transport. A foutela kanda ville koleka kutu kenge. Bolobi que le col les avis chef lié à province il y a zana droit na transport azana droit na logement alors bostongeli bango banda parce que quitte les ali ville muto azana to zozo isusu ndakisa quelle ville encore Boma il y a zana droit à transporter parce que Boma les avis chef lié à province madame problème est ali. Oyo azana ki pushi, azana droit na transporter, azana na droit na logement. Parce que qui pushi azali chef lié à la province. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Vous pensez qu'il y a un enseignant qui va encore vouloir qu'autant sana ki quitte, qu'autant sana doué, qu'autant sana boma na tchela? Mais pourquoi vous avez goûté? Bon, on a sur Oyaka, est-ce qu'il y a avantage? Bako ya place au chef lié à la province Ezali, ou bien alors, bako tika les pailles Bazali, mais bako pesa un enseignement bâclé na ban. Ok. Aucun parent responsable à Golinga, tant que ça moi n'a été élu, et pesa maza qui a soloté. Non, c'est pas normal. Donc voilà, l'administration publique a beaucoup de problèmes, et ce senga volonté politique. Et ce senga gouverner biso na biso ba représentant ya ba enseignant ba fonctionnaire ba médecin ba magistrat ba nani to vanda total na miso to ka sonité total qu'est-ce qu'on peut faire parce que nous sommes tous congolais to na mboka mususte o ngana o kenovanda et qu'on peut sa solution na ba multiples grèves ezo bima de part et d'autre. Oui mais ce qui to vandi ko vanda c'est une chose. D'abord, tu vandi, tu sololi, tu yokani. Tu koma mikando, tu benga kaba protocole d'accord. Tant que tu signé yango, gouvernement a sengeli a tosa. Mais gouvernement a tosa kate, madame. Tosala qui première commission paritaire en 2015. Tu signé protocole d'accord, malam na gouvernement.
meti lelo na jour moko basalela te. Oh. Tosali deuxième protocole d'accord en 2018. Okay. Toyokani huissier salaire na ye de base esengeli ezala $200. Gouvernement lobi na biso na ko futa $200 na mbala moko te. Tobi bon toyok tondimi tokende palier na palier. Tolobaki na 2019 akokisa au moins $100. Na 2020 po bakisela ye $50 et ça la 150. Et en 2021 pour bakisela sous 50 a commis na $200 comme salaire de base. To signé les autres le 27 février 2018. Madame Toza Lelo le 16 août 2021 huissier o asengela ki akomana $200 azana $95. Mais gouvernement si tokei na bibwa na 2020 na mois de janvier gouvernement a réaffirmé volonté na ye to signer lisusu lokola huissier azali na $85 na ngonga wana tokobakisa $65 pour akoma na $150 au cours ya 2020 babakisa $10 yango wana lelo akomi na $95 gouvernement za wana réponse moko ezate $200 bapesi te sikoyo ngambo ekomi ya biso parce que ba fonctionnaire bazotuna bolobaki na biso tokozwa $200 huissier mais sikoyo ndenge ti lelo solution ezozwa mate ekomi sikoyo biso nde bamiyibi biso nde bakorrompi. Vous voyez notre métier comment il est difficile. Vous convenez avec un gouvernement qui ne réalise pas ce qu'il doit faire. Maintenant, les agents se retournent contre nous. Et quand nous disons, bon, ndenge komi boye, biso do le cannabis so kana nzela ya pression, allez, to komi batumabe. Mais tu voyez ça va fonctionner ni. Pression on a aucun cas grève. Grève biso to déclare la grève te. Biso to yebisaka na ba agent soki to bengi bango. Tala ndenge to yokanaki na gouvernement. Tala mobeko ndenge lobby. Mais gouvernement a saleli yango te. Bino moko ba agent bolingi to sala nini. Ba agent nde bato ba décidaka soki to kokende na grève ou bien to kokende na grève te. Ngai na ko décider grève te. Ndeti turu bopesi ultimatum na gouvernement. Mon premier ministre a lobby na biso OK ayoki commission paritaire na mois de septembre a sengi na biso to tindela ye ba problème saillant ya ba fonctionner to utaki ko pesa depuis semaine passée aloba ki akokutana na ministre na ba ministre ya fonction publique finance na budget simande akozongela biso pona ko pesa biso biyana tozozela tozo espérer que tout est la bonne parce que makambango eumeli mwa mingi ndenge monsieur Fidèle qui angazo lobelango na plateau na biso et ça livre vraiment pas si ba situation ya ba papa ba parents oyo ya biso ba kolo pe baleki bazo mona kuna na administration publique ya mboka na biso kasi récemment lobela ki likambo etali caisse nationale ya sécurité sociale ya ba ya ba agent public ya l'état et comme wapi caisse nationale ya sécurité caisse nationale c'est parmi les avancées au bisoto monaki pour la nini d'abord tout ça la caisse nationale parce que retraite pension il y a fonctionnaire et c'est là que l'état a go futaye mais tu vois comment que ce qui fonctionnaire la ken retraite les ali ndeliwo les ali punition les aki mawa ndeto senga kité au lieu que ezalaka yo l'état kaka ofutaka to sala caisse de sécurité sociale il y a ba fonctionnaire ya l'état ça veut dire quoi au lieu que pension ezala octroyée par l'état au lieu que l'état a futaka biso pension to comme na pension contributive et la kisinine kaka $95 wana ba futaka biso tondimi ba kataka biso 3%. Il y a $95 to contribuer à la caisse na biso potango to kokoma bampaka ba futaka biso yo pe l'état pesaka biso quotité na yo l'état pesaka 6% ngai moko mosali na pesi 3% ndeto tiaka elongo
caisse de sécurité sociale ya ba agent public à l'état et ça kotambola malamu mama pour binomo pe bo kamba yango biso to kambaka yango te to ba gouvernement atia bato oyo badirijaka caisse wana et na kotalaka depuis 2017 na mois octobre oyo caisse ekomaki opérationnel tina lelo boye eloko ya koreproche na caisse eza te bafonctionnaire oyo bakendeki retraite bazofutama régulièrement biso l'état tosali pression na ebandela za kosala neti ke ye cote part na ye sengela tia azali kotia te totie ye mulunge abandi kotia awa sikoyo problème ezali kuna te problème ezali qu'est-ce akofuta yo mbongo selon salaire oyo oza nango parce que contribution na yo na caisse ezo dépendre na salaire bon maintenant ceux qui salaire na yo za muke tango okende pension qu'est-ce pas kofuta yo mbongo muke yango biso tolingi nde salaire ya bafonctionnaire emata comme un salaire réel comme ça tango tozofuta na caisse et moment tokokende na retraite soki caisse afuti ngai nazala à mesure ya kovivre nango normalement c'est ça problème toza nango caisse ya na problème te caisse ezali boko kokende kosola na bakonzi ya caisse bakoyebisa bino biso tokendaka kotala de temps en temps qu'est-ce qui se passe est-ce que zotambola malamu mais jusqu'ici ngai bemolobeli ya bafonctionnaire na caisse na opesa mukako so ba jeune oyo baza ko diriger caisse pona ngai baza ba jeune à féliciter tosenga chaque fois ce qui muta moni que ba mususu caisse zotambola bien te audit ezali même IGF akoko ne pe kuna yon li campagne ngana tuna li kamba IGF ko kende na caisse kotala ndenge nini caisse za ko kambama ndenge nini ezali diriger makamu ndenge nini ezoleka ezali entreprise d'État bien que c'est une entreprise d'État exceptionnelle parce qu'il y a deux associés il y a les fonctionnaires qui amènent sa part et il y a l'État qui amène sa part donc moko na bisote akoki ko kende ko sala makambu kuna sans que to solula sans que moninga azala ce qui l'État azali syndicat il faut azala ça veut dire fonctionnaire kolombongo il faut azala yango moni mobeko o esali elobaki ke tango toko tiaba ba organe nyonso ya caisse na place ba lobby boy na conseil d'administration ya caisse deux représentants ya ba fonctionnaire représentant moko ya l'État c'est-à-dire il y a ministère de la finance représentant moko ya ministère il y a fonction publique ba komi 4 na directeur général ya caisse nde ba koki 5 parce que ezali mbongo ya l'État te et ali mbongo ya kosangisa l'État ye na ye ya ye pas ngai fonctionnaire pe aye alors pona ko yeba ndenge nini eza kotambola biso nyonso futo za lelongo voilà comment est-ce que to salaki basala eloko moko ya parité. Monsieur Fidèle Kinyangi, lelo question wana eza vraiment idée mo malamu donc lo beza moko ba avancer kasi ba idée mususu kozwa pour que nani agent ya l'état pe ye moko na l'état elongo basa les sous-solaire ko s'attendre nyonso e utara na niveau ya gouvernement apparemment soki ba simba penza te bino mo poko bisa pe ba idée mususu pour que makamna bino ke liboso ba idée wana poto tokoki ko bimisa mais mutaza ko gérer mboka ezali gouvernement ye mutaza na mbongo ye mutaza ko gérer budget nkita ya mboka ye mutazo gérer biso to ko bimisa ba idée mais ye il faut ça elango na ibuti ko yebisa bino na 2015 ce qui otangi protocole na biso ya 2015 mais nyo c'est lobami pona bolamu ya fonctionnaire pona bolamu ya administration pona bolamu ya mboka mais ba gouvernement ça elango ngote gouvernement ko ya oui a signé et puis après masole siliwana. Même Koutou Mobeko, bengi ordonnance portant statut des agents de carrière de service public de l'État. Mais baza ko piétiner yango, ndaki sana ko pesa bino. Tolobaki, tosengaki, bon même Mobeko wana biso tsoza parmi bato ba komaki yango. Tolobaki boye. Pona ko éviter makambo ya ba NU, mutu na mutu banda ko recruter ba agent na fonction publique eza mabe. Tocha en place Conseil supérieur de la fonction publique. Yo Congolais, ceux qui nommé yo, ceux qui Conseil supérieur de la fonction publique et yebioté, c'est que vous allez fonctionnaire. Okay. Mobeko ebima depuis 2016, madame.
tindenge tozolo baboy conseil supérieur wana batia yango na place te ezali urgence te pour na gouvernement parce que ça a besoin au sala nyamunyo. Parfois peut des ordres pesa na ngambu ya fonction publique parce que lelo tango zo pesa biso nombre exact ya ba fonctionnaire à l'état na kati na bango pesa na batu mususu oyo ba kotaka toyebi ba biloko ngo ebeta ma nani mwana azana 16 ans ba kotisi kombo na ye mususu bana ba élève parce que azana signature a koti kombo na ye bango ba ki otondisa be fonction publique. Mais to sengi recensement to sengi contrôle. C'est comme ça que tu as une commission paritaire. Recrutement, ça la manon ndeni. Recrutement dans la fonction publique d'abord pour nous comme fonctionnaire. Il faut à la Congolais âgés entre 18 ans et 35 ans. 18, au moins 18 ans, au plus 35 ans. Bah, qui peut recruter on a 40 ans, ou on a des prérogatives ya mokonzamboka. Ndé a koki ko recruter na 40 ans. Ah, c'est que pour recruter ton administration publique, il faut ça les mandéni. Service, tu as besoin d'Akissa, secrétariat général na sport, ou bien secrétariat général à la jeunesse, ou secrétariat général na travail. Azali na besoin ya basali. Mais pour nous, on a besoin de les Senganine. Il faut cadre organique et zala o ezolobake a on a secrétariat général il y a travail, a on a secrétariat général il y a budget, il faut bozala na ba agent autant. Ce qui va le dire qu'il faut bozala na ba agent par exemple 1000. Alors, ce qui agent est kokufa. To ba agent ba kei retraite. To ba longoli agent moko na musala. Pona mbeba salaki. Et qu'on crée nini vacances poste moko et botami maintenant ezali secrétaire général ya budget te mutako recruter ezali secrétaire général ya budget te mutako zo olobake bon yo yaka osala non akamati bikinaye akomeli fonction publique ministre ya fonction publique ngai awana administration na ngai nazali na ba vacances ezo senga ngai batu 10 batu 15 to batu 20. Ce qui moyen ezali ozela olukela ngai bato yo tala profil tala ba poste ba ko occuper. Ministre ya fonction publique. Akosala nini? Akozwa mukanda wana. Il faut s'assurer que makambo ba yebisie eza ya solo. Après maintenant asali abengisi recrutement. Il y a une structure où il organise un concours. Appel d'offres. Appel d'offres. Une structure, le qui ça, CADISEC, CPT2, ainsi de suite, il postuler. Où il y a Kolonga, il retenir, organiser concours parce qu'il y a un budget, il a besoin de 10 ou bien 15. Tala ba critère. Basali concours. Baoyo bakolonga balongi. Tango balongi, ata balongi 50, ata balongi 30, mais budget ça a besoin il y a 15 personnes. Tokozwa bango selon ordre d'arrivée. Oyo muto yambo, ye wana tokozwa. Mi balé, mi satu ti na 15e personne selon les résultats obtenus, tokati wana. Si manango ministre ya fonction publique akozwa ba kombo ya bato wana 15 akosala nango nini ye azali na droit ya ko signer arrêté te pour admettre bango ba pesa bango ba numéro matricule non, l'article 92 de la constitution ne lui donne pas le pouvoir. Article 92 de la constitution epesi 2 personnes seulement na mboka na biso o ba sengeli ko engager ba fonctionnaire. Président de la République, na premier ministre. Président de la République, il est à nommer secrétaire généraux, directeur, na directeur généraux. Après concours, akola mwananda kutena tongo ke bonga na besoin ya nommer secrétaire général. Il faut concours. Il y a catégorie à bateau, il y a nommer bango wana. Secrétaire général, directeur général, directeur. Mais la poste est comment politisé, hein? C'est ça le problème.
problème de yango wana ya administration na biso. Donc mokonza mboka en tant que président de la République ba poste ya nomination yango wana. Mais ako nommer batu oyo nyonso d'abord il faut qu'il y ait vacances. Ce qui vacances ezali basali concours. Ce qui concours ezali bazui muto ya aye muto liboso ya mibale ya misatu tina suka. Premier ministre yé ako nommer banani. Ako nommer chef de division, chef de bureau, attaché d'administration de première classe, de deuxième classe, agent d'administration de première classe, de deuxième classe, huissier. Ouana ezali sous pouvoir ya premier ministre. Au ministre de la fonction publique a sali ici concours na ba structure oyo spécialisée. Bato oyo balongi ba yebani. Ce qui ezali concours ya konomé ba directeur azui mukanda makambo ya zui amemi yango nanu na conseil ya ba ministre a présenté yango conseil ya ministre a statué a moni que oui c'est bon. Ce qui est le président de la République, bah ça le projet et ordonnance, mon consambo a signé, babandi musala. Ce qui est la compétence du premier ministre a eu décret à sali. Et si bien, nyamu nyamu ezate mobeko a prévoyant nyonso, mais malheureusement, lelo boy na koyebisa yo. Tozalaki na ba vacances 47 na administration pour na yo Italie ba secrétaire généraux parce qu'on avait mis à la retraite ba secrétaire généraux en 2017. Concours et salemi. Mokonza mboka a signé ba ordonnance. Lelo ça fera 3 ans. Ba secrétaire généraux bazalaki balonga ki concours o bazalaki nommé par ordonnance. Abandonne musalate. Oh, bo banane ba travailler na place na ba. Ba oyo ba intérimaire bazali wana. Pona nini? Ba oyo balonga ki na concours te. Ba sala ya bango conglomérat pona ko combattre résultat ya concours. Ba oyo balingaka te balungwa na ba ministère oyo bazali. Mais awa ba ko sala mise en place ba ko tinda ye na bisika bikao ka ndenge bango moko ba bengaka yango. Ba sala pe ya bango réseau mafieux pour nous combattre les résultats. C'est comme ça que biso tanto yokaki. Il y a cela 1 mois lelo. Gouvernement à travers conseil à ministre, il y a les 2 juillet à l'obaki que ba pesi autorisation na ministre de la fonction publique à ça la mise en place ya ba secrétaire généraux oyo ba longaki concours. Mais tilelo. Tout ça ça fait 1 mois passé. Nous sommes aujourd'hui le 16, les conseils avaient eu lieu le 2 juillet. Qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qui bloque? Mais maman, tout n'a pas tout n'a yo. Tu as eu le premier ministre, ma Kamounini. Tu as eu vice-premier ministre, le Kamounini. Apparemment, nous sommes vraiment là, petit à petit, toujours comme na suka émission de politique, ceux qui ont bien nangambu ya ba parti politique, babenga maka déjà majorité président, majorité na parlement et puis n'edeti na union sacrée lelo bazo kabola ba poste ya administration publique normalement fallait ça les mabongo donc ba politique ba kabola ba poste ya administration publique ça la binonene administration publique. Bakoki au Kabola poste était. L'administration est apolitique. Au moins, tant on a vu concours. Ceux qui ont besoin, il y a 15 personnes. Et imaginez que les 10 premières personnes, oh, balongi, bazali bangonyo se batokatanga. Beaucoup soit bango kandenge bazawana. Koya kolobate ke ono ndenge ni bangonyo so zomi bazaka ka batokatanga. Te administration ezali apolitique. Awo ezali nzela ya concours. Oya longi mutu aliboso katanga mibale katanga misatu katanga mineka mitano ti na zomi bango wana kaka tokocha parce que biso ça na problème politique. Oya longi ye wana kosala musala bango no sibaza ba parti politique batindi na bango problème te non pas tinda bango ndenge ni pona kokota na administration mama na uti ko yeba na yo ke administration porte d'entrée nango ezali concours ba yo sala concours ba sala concours longa nanu kasi kona concours longa. Il faut un concours pour na bachayo. Ce qu'on longi concours te bachayo ndengeni. Mais puis concours les ali pour na porte d'entrée. OK. Mais pour na ba promotion.
Par exemple, aux alliés chef de bureau, pour nous comme chef de division. Au sali concours, ce qu'on longi, au commis chef de division. Mais vous dans la cité, au dans la cité de madame. Problème de yango wana tuzana ngona mboka na biso, le non-respect des textes légaux, la violation de la loi. C'est tout ce qui tue notre pays. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Dire une chose et faire le contraire. C'est ça le problème de notre pays. Fonctionnaires aux OP, ça est $95. Au yibi bien ka ko futa tanda côté. Mais on continue. Mais aux yibi ça y a kana musala il faut comme kana 8 heures. Pour uta wapi. Tango lobina ya kana 8 heures na musala uta wapi. Ajoute à Transco et ça 500 francs. Ajoute Transco et ça 500 francs aller retour ça fait 1000 francs madame. Mais yesi ko tango zo ya wana la ka wapi. Selon yo azo utamboka. Parce que mongo pesa kaya ko futa nda côté. Tant que zoé le bané qui a futa tazo ta Transco a futa 500 mais il faut où ta quelque part où là là. OK. Bon quelque part on les a pas là. Tout est compliqué, tozoli que l'état na biso azoyo kamakambo pe akosa la sourde d'oreille te ako telema lokola papa o asungaka bana pour que lobby ezala malamu po na ba gens ya fonction publique ya mboka na biso. Monsieur Fidèle Kiangi ezalaki plaisir ko kabwa no plateau mokola lelo et eza na question moko linga na poser te. Nyonso lobami, merci beaucoup, vraiment Nabino Bolanda Kibiso partout dans le monde au travers émission Nabiso tout na lobby po na ko lobela toujours politique ya mboka na biso pe makamni les ont marché te et puis nini sengeli ko sala pour que lobby et zala malamu na lobata union soto longola ignorance pe tout linga mboka na biso to kutani mikolo ezali ko ya na souci moi ko servir bino na invité à Sikame toujours avec le même plaisir. Bye.